Shalom, peuple de Dieu, ba amouré ya bonne nouvelle du royaume, oyo etombolaka kombo ya sponsor officiel na biso, Jésus-Christ de Nazareth. Topesi mbote mingi na bandeko oyo tobengi ba clochard, kuna na ngambo ya Italie, vraiment na kati ya Milan, ba coup de chapeau, Yesu Masia alingi bino mingi. Et topesi pembote spécialement na frère Didier alias Kokodioko, azali bongo cher époux, ya sœur Judith, azali fille chérie, ya apôtre Célestin Nchouama Vote. Ezali vraiment esengo pona ngai ndeko na bino Fortune Mbala ya koza lisusu liboso na bino na nzela ya émission oyo vraiment thème na biso ezali spécial, tozali kolobela ndeko lamuka keba na bandoki na kati ya église. Thème ango mulai phrase vraiment ndeko lamuka keba na bandoki na kati ya église. Pourquoi thème wana ndenge boyebi yango même kombo ya chaîne na biso, par la grâce de Dieu fardo ya makasi o biso tozala bana yango ezali ya ko comparer ba vérité biblique na ba réalité oyo ezali ko se passer lelo na ba milieu chrétien oyo elingi et cha bouluyeke na mitu ya bana na nzambe. Voilà pourquoi pona batebele tozalaka mal compris, tozalaka ba jaloux entre guillemets ya ba pasteur, tozalaka ba impoli, tozalaka o nyonso bandeko botaksaka biso. En tout cas, comme c'est pour la gloire de Dieu, tozali na eloko moko ya ko se justifier te. Soki oza na cœur moko sensible, omoni vraiment que okozala édifié te na ndenge thème o ezali, parce que toko exposer lisusu avec de preuves à l'appui, avec des vidéos misala mabe ya bandoki oyoyo esali keto ya kolamusa peuple de Dieu. Donc na kati ya émission na biso ndeko lamuka keba na bandoki na kati ya église, toko balancer première vidéo oyo tokomona ordination ya couple évangélique ya Blaise pe Lise Manzambe na ngambu ya France, oyo esalamaki epai ya prophète Samuel Panzu, oyo asala badega ebele na arbre de vie oyo ezalaki église abandaki kokamba place à escroka batu bambongo na Italie. Après ba bêtise wana na ndenge Vote Célestin Nchouama oyo azali actuel pasteur ya Peniel ndenge ayaka kupanza yango refuge na yene na France, vu que azalaki pe na posa ya visibilité en guise de reconnaissance, azalaki na choix te, fallait amami kaka Blaise Manzambe na Lise maboko bokomona vidéo wana pour que ensemble to comparer ba réalité wana na ba vérité biblique. Deuxième vidéo to komona service ya prière entre guillemets couple évangéliste oyo bakomi actuellement couple na ebité soki prophétique apostolique Lise na Blaise Manzambe ba effectuaki mission moko entre guillemets évangélique na ngambu ya Angola, je crois. Croisade wana ezalaki à partir ya esalamaki le 20 février kino le 24 na église cimetière moko oyo tobengi na kombo ya Cidade. Donc bandeko ya Angola na ebité ceux qui na prononcé à mon malamu na portugais. Donc eza ministère évangélique Cidade oyo ekambami epai ya David. Donc bino na ngambo Angola boyebi David, ceux qui aza bishop, ceux qui aza prophète, et puis tokoyeba ba bêtise oyo vraiment salaka kuna pour que a invité
couple wana. Et puis troisième vidéo, toko mona lisusu un autre faux pasteur nakati ya Kinshasa en plein culte service ya prière aza koloba ba insanité nakati ya parler à langue. Et bon mona ke ndenge to landisa ba vidéo yango parmi ba biloko oyo yo toko meka kolobela to comparer comme ba réalité. On a d'abord service, il y a ordination, toge, et puis huile, service, il y a offrande, et puis voilà, tout le monde a biloko ébélé par la grâce du Seigneur. Donc, qui troisième vidéo, ils allaient parler à langue, comment pasteur Wanaza Kolobaba insanité, na chair, et ce qui est grave, atala kunaye tope interprète naye lisusu aza kobakisa ba commentaire Jésus donc bino ba interprète naye bité ce qui vraiment boza ko imiter Didier Mayemba pour que en guise de reconnaissance pe ba reconnaître bino na ba ministère ndenge Léopold Mutombo asalaki yango et pas il y a directeur il y a marketing naye na kombo ya monsieur Didier Mayemba ko actuellement bazali ko bengaye pasteur. Alors quatrième vidéo to komona appel de fonds oyo et salamaki et pas il y a un autre pasteur si c'est bishop prophète na kombo ya Luciano Bunga. Donc Luciano Bunga wana azali représentant légal ya église Peniel na kati ya Angola. Donc ayaki na 2014 na Italie, un jour avant ordination, il y a vote, oyo ezalaki confirmation, mais kosaki ba fidèle que toza ko fêter un an à l'église avec des vidéos, avec des photos. Nous allons développer cela. Donc, oyo ezalo la moi sommaire, la grande ligne. Toujours ça. Et puis, cinquième vidéo, tu peux projeter, tu peux qui ça, na yeme, itata na bango, le Mario le plus célèbre actuellement, na katia Italie, ordination na ye, Monsieur Célestin Chouama vote, yende azali vraiment dadi ya ba église, cimetière, nyonso oto bengi na komo ya Peniel. Ordination et salama qui est ya bishop dia mfouila. Voilà comme je crois qu'après vous allez mon Congo il y a église ECA, c'est-à-dire église chrétienne apostolique qui est azaliko evre vraiment na ngambu ya Canada. Donc ndeko barwani tala bon na olobate confrère infiltré oyoyo ndenge toko dénoncer pour na komona ke na kati ya Canada musala eza makasi par la grâce de Dieu na grâce ya enseignement zanango esengeli ko enseigner parole mon frère Barwani Anzo pour que bana na nzambe nyonso oyo bakoki ko se retrouver na ba cimetière lokola ya ba diamfui la wana va comprendre que l'air est grave ndenge teme na biso ezali ndeko lamuka keba na bandoki na kati ya église. Pourquoi thème wana to jouer yango vraiment na prise ya conscience ya responsabilité oyo epesameli biso na Ézéchiel chapitre 33 na bandi lecture à partir ya verset 1er. Nini au Bible yebisi biso, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Verset 3. Si cet homme voit venir l'épée sur les pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si c'est lui qui attend le son de la trompette, alléluia, ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Et s'il
se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6, pour finir, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas dès la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Je crois que c'est un passage où on a différentes émissions. Apôtre Paul, je ne cesse de vous dire la même chose car cela est salutaire pour vous. Donc, en accord avec Matthieu chapitre 24, je crois, le verset 45, Yesu Massi Azakotuna, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Vous comprenez que nourriture est ali malobananzambe. Donc, à chaque temps, il faut un message, il faut un messager, oyo yobaye vraiment na maloba o esengele pour que, alléluia, peuple yanzambe azala éveillé pour Yesu Massi ayemoko a réveillé qui est na ekulusu kotala kufa pelise kwa na Yesu. Biso ba oyo yoto benga makite, biso ba oyo tozalaki condamné na lisumu bandaki na Adam, Yesu a changeaki nyonso, a kufelaki biso, a futaki nyongo ya masumu na biso, ndenge to développaki yango na ba enseignement de base oyo ezali posté na chaîne na biso sur la rédemption, différents thèmes oyo ezawana. Donc, tu développes qui yango par la grâce de Dieu. Donc, tu as pour comprendre yango que dans le passage où tu tangi sentinelle ce qui a moni épée. Biso lelo tu actualiser yango directement. Biso ba vrai prédicateur oyo nzambe a enrôlé na miséricorde nae en ces temps de la fin, en ces temps de minuit, en accord avec la prophétie biblique. Tant autosali, la Bible nous dit que il s'élèvera de faux prophètes, de faux serviteurs. Et Yesu Massia Yemoraza Olobake, il y aura croissance, il y a iniquité. Tout ça, ça fait partie. Il y a bassine, il y a tant autres allées. Alors, si vous avez tant de bassine, en accord, dans le passage au Tutangi, Ézéchiel chapitre 33, nous avons la responsabilité de sonner la trompette. Pourquoi? Parce que et sengeli na bandeko o baza koluka nzambe na mutema moko malheureusement bakutani na ba faux berger tangu bayoki kelelo oyoyo eza kobelela keba oyoyo ezali oyo les souverains pasteurs, les pasteurs principaux, les gardiens de nos âmes, Jésus-Christ de Nazareth alingi pour na bisote tala oye alingi pour na biso yango. Donc, que son, il y a trompette, na trompette, ils ont un message nango. Donc, précisément, trompette, otoye, ko sonner les lois, yaman, ils ont thème na biso, toye, ko lamusa, ko kebisa, bandeko, bozala éveillé, ete, bandoki, et si, ba koti, nakati ya église. D'une manière générale, voilà pourquoi dans la vidéo où nous allons à la fois dénoncer le mauvaises pratiques où ils ont séduit le peuple de Dieu et puis dans échantillon il y a des pratiquants, il y a des mauvaises pratiques où on a le coup là Blaise, Lise Manzami, Célestin Chouama, un band, il y a des fognos où dénoncé par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Tolingi ko rappelé na Henri, docteur Henri, dossier na yo to bosani ya mote, dossier na yo to bosani ya mote, dossier na yo to bosani ya mote, naza na ba photo yo émission na yo ekozala spécial parce que na sœur aimée ozali mwasi ya colonel. J'ai vos photos parce que yonanga to yebali bien sûr aimé tango utaki Brésil yaki to kutanaki na ba garde je crois même Congo ya garde moko bande ko tambola na ya phare de ces paluku na jeep na yo wana. Donc tellement que autrefois tant na bande ko dénoncer ba kankenza ba kiziami na j'étais un vrai serviteur de Dieu. Lelo le on a touché dossier ya Italie. Maman bébé entre guillemets maman na yo ndenge oza ko réclamer
ngai frère Fortune na komi impoli naza ko diffamer et depuis obenga kingai naza ko zela parce que ozalaki clair na ba propos na yo que ba ko enlever ngate mais ba ko kananga na pété parce que il faut na répondre na justice. Je bénis le Seigneur mais déjà sœur aimée et là on a envoyé bisayo et ça d'abord talamboka na biso na peso kaka exemple moko ya mukie régime oyo uti koleka batu combien bakufi mais finalement mukonzi oyo batu nyonso balingaki akende akei biso congolais comme population tozali toujours. Donc c'est juste pour te dire que natango la basanga si Dieu le veut, si Dieu permet okobomana yo ngai parce que nazana nga eloko moko te selon yo comme mobali na yo aza soki général amataki grade na yebite to aza kaka colonel ya FARDC. Voilà pourquoi il faut se servir na influence na ye ata pona buzoba pona koluka arrestation ya ba serviteur de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Bino na Henri s'efface au azali mobali ya Nenette au azali nièce ya mama bébé au azali bongo mama moko au azalaka VVP un vote à Kenya Kokota qui Mario et pas inaye. Donc bino émission na bino ekozala spécial parce que na kobimisa enregistrement ndenge boyebi yango ya appel au bengaki ngai conversation na biso nyonso et puis ba appel ya ba entre guillemets ba fidèle nyonso ya église Peniel ndenge ba fingaka ngai et comme ça to ko balancer yango juste après qu'on poste yango sur internet na komema pe copie moko ya DVD na kotia mususu na clé USB na kokende déjà kotika yango na parquet parce que oyebisaki nga que apôtre Célestin Chouama ma vote na mama bébé bakoya pour que tout ça na bango na yebi que besoin na bambongo na bino besoin na ba jeep mais peut-être koya na bango ba valise soki eleki belé bo signaler nga bien avant na oyana ki mbambala na ngai kozwa bino na aéroport totiki bino na flat lobby tokei ensemble na ngai akize na bino batu boza ko akize ngai to bandika ka dossier mbala moko na ba chaîne na télévision o olobaki okozwa. Donc na kani parenthèse wana pona olobaki toza kozela yo. N'oublie pas sœur aimée que na Bible oyebi histoire ya défense il y a apôtre Paul devant le roi Agrippa. Je crois que ça sera vraiment une bonne opportunité au yo oko fongole la biso porte moko pour que ba magistrat na ba avocat oyo ba kozala wana ba yo kamaloba na nzambe et nous croyons que avec l'onction divine ils vont se convertir parce que okomona que tant te ko démontrer ba biloko nyonso avant même maloba na nzambe et condamner bango même loi portant loi sur le code de la famille portant protection à la femme au moment que votre hasard cloué. Donc voilà, tokangi parenthèse wana bandeko tolanda première vidéo oyo ezali bongo ordination ya couple manzambi bongo rapidement tozonga to analyser à la lumière des écritures ensemble tolanda yango. Dans le ministère, que la grâce prophétique se manifeste, que la grâce pastorale se manifeste, que la grâce apostolique se manifeste et que la puissance du Saint-Esprit accompagne chaque déclaration dans sa bouche. Un manteau nouveau, tu ne plairas plus parce que Dieu change ton langage encore aujourd'hui. Nous sommes venus apporter notre aide association, d'autant plus chaque que homme, dès qu'il se met en couple et qu'il a des enfants, au moins un des enfants doit servir Dieu. Wow. Et chez Maman Isabelle, Dieu a choisi Lise. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc il n'y a rien à dire. Ensemble, Nabino, Tomoni Yango, comment Bazali Kopetika Blaise Manzambi, na Lise, Bazali, deuxième femme naïe.
mafuta tala kabakata na huile batie na kopo mesure wana bakokai kokalingela yango même ata 3 match même ata demi kilo ya poisson nyonso wana esili na mituna bango service ya ordination. Alors bino ba oyo bomona ka frère Fortune amesana kofinga tolingi to analyser na bino ensemble à la fois beaucoup plus de vidéos oyo ezali na intention ya bandeko oyo nyonso boyambaki couple wana na Angola en qualité ya ba serviteur de Dieu. Ordination nini na Bible oyo yo esalami na lolenge wana. Avant tout temps à verser mon à Jacques en rapport avec l'huile, tout le monde a d'abord que Blaise Manzambi et Singeli Toyeba qui est Blaise Manzambi. Blaise Manzambi fut un faux frère, un vendeur de drogue, impudique et zamoukier. Na évité mon na employé mais impudique et zamoukier parce que impudicité oui mais il y a la criminel sexuel. Oui, c'est ça le mot qui convient pour Blaise Manzambi parce que à Botola Mwasi ya yaya na ye na Italie à Botana ye tellement qu'il y a qui kitoko mingi passe et kota na famille kino lelo. Samuel Panzu okende na enfer si tu ne te répands pas. Et puis les fellow oh ya yo oza la place moko ya mabe parce que à cause il y a visibilité à cause na éviter ce qui est le ronini ya mokili oyoyo vous participez consciemment dans les péchés. Entre guillemets mutu nsusu awutine ceux qui wapi batu ba éviter to a éviter Blaise Manzambi te akokaki kosala ordination na bango mais yo combien de fois au créa qui réconciliation ya mwasi wana ya liboso ya Blaise Manzambi oyo abotana ye mwasi abotolaka yaya na ye tango azuye akimi koto bino bolandi bozongisi na makasi afente na Italie. Combien de tours yo salaka ya réconciliation wana mais lokola ku oyo Célestin Chouama vote a montaki yo kopanza église eleki makasi tango yo moko pena ba dégâts na yo osalaka ya koliba batu bambongo osundulisa batu sali ya mnene oyo etikala na banyongo projet inachevé okenda na yo mokolo sali wana arenya na ye na batravaux nyonso bosalaka tout simplement parce que mbongo eutaka na poche na yo te. Tala motema mabe oyo yo Samuel Panzu ozalaka nango. Samuel Panzu aza oyo boza komona na photo wana alati veste wana soki ya bleu de nuit soki pe ya noir. Bo zoomer, bo observer mbebo na ye bien. Azaka kalokola José Nzita. Na yebite soki baza ensemble. Na église oyo tobengaka zala pona kobetaka malafu ma papier. Parce que makambo oyo Samuel Panzu yo salaka je doute fort komelaka kaka mai na secret. Certainement manzambi abandaki pe komekisa yo biloko abandaki koteka. Parce que azalaki pire petit na yo bien que inconverti. Oye na France, avant oya na France, oye bi mama ladi oyo abandaki kosimba mbongo ya église. Tala mama wana ndenga azalaki metango akufa oboya même koyamba bana na ye. Quelle ingratitude! Tokani parenthèse. Na France oye le rôle ozalaki na posa ya visibilité si osumbi na nganda ndenge batu balobaka na Italie osali ba dégâts ba crime. Na sima ya kombo ya Yesu oye na France lokola Kazarema oyo biso tobengaka kaza mbongo ezali poubelle évangélique oyo yo ezawana juste pona ko pistonner ba faux serviteur de Dieu lokola ba walo mtsenga ba kiziamina ba général soki maku soki nalu ba lukao oyo yo asimbaka lukao alpha oyo yo asali rage mikolo yo tala ndenga za ko simba mama ngani nanu dibumu nzoto azana ngo
maboko moko sans discipline, soi-disant au nom de l'onction. Le rôle ozali na pour sa visibilité, oye na Kazarema, Lise Manzambi, na Blaise ba inconverti, ba vendeur, nenge moko na Tiffany. Parce que Tiffany pe aza kolanda lokolo na bango awa déjà teyaka. Tiffany kuta kozala plus pire que bango po tata oyo abala yo wana pesela ye dot wana za soki apotre na Espagne soki na Italie. Donc Tiffany pe jour a komata poto yo Celestin Nzouama kende kosala ye ordination ndenge Samuel Panzu asala ba criminel oyo yo Lise na Blaise Manzambi. Je crois que Tiffany a osala ba dégâts ya makasi po ya bandi déjà kindoki na ye awa na Kinshasa. Nazana papa te mama te rebe rebe. Oh, c'est triste. La princesse de l'Éternel, Yalukuta, la sirène de Satan. Tozongi wana na vidéo na biso. Samuel Panzu osali ordination ya Blaise na Lise Manzambi. Il y a beaucoup de choses à dire. Que Dieu nous aide. Toye na makomi na Nzambi. Huile oyo yo bino à tout moment huile. Olzon saboy huile. Na ebite ba huile wana boza ko peti kaka bati na mitu oko zwapeka kata mukieto za ko sopa na ebite basi na bino na banda ko siko balamba kanani na balé de beauté. A joué extra clair pa ayanduli na kikalungu après asali sauce. Pourquoi il wana bokoki ko pesa basi na bino balambe la pena banda? Tout simplement parce que vous êtes des occultistes. Boza ko bata manasima kombo ya Yesu mais ba pratique na bino wana efandisami na huile, ce n'est pas correct à la lumière des Écritures. Nenge to yebisaki bino o nyos toza koloba comme ba réalité to comparer yango na ba vérité biblique. Soki toye na Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 verset 13 à 16 ni Bible et Bible en rapport avec huile. Jacques chapitre 5 verset 13 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bible et Bible. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Toyez dans verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? Bande kobolanda malamu précision moko oya mutuya ezana kati ya passage oyo. Verset 15. La prière de la foi sauvera les malades. Donc par là, tu vas comprendre que huile est à sauver. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Yoka siko. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nini mutekosala ke soki akometaki masumu elimisama. Est-ce que eza huile obino ko appliquer? Non. Tu vas comprendre dans verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, tout ça pour comprendre en mot que les seuls passages où tout ça comme on a la nouvelle alliance, la dispensation au biso tozali, c'est-à-dire où taillé soit botaki église ne kulusu molimo mosantu acte des apôtres ba épître awa wakaka ne Thomas Jacques aza boyebisa biso soki motu moko aza maladi kati na bino akoki pe kobenga bancien baya kobondela ba oendre ye huile pamba te losambo ya kondima oya bayenge bene ezali kobikisa babeli. Mais sikoyo
yo na service ya ordination huile et au salanim okokundula passage moko ya ancienne alliance ezali lokola mafuta na mandefu ya Aaron eza kokita okolanda otango bakendaki kokwendre David papa oza na quelle dispensation tala reconnaissance ya ba ministère ndenge salami na kati ya nouvelle alliance même ata ba ancien ba diacre après avoir commun na ba fruit témoignage esprit ya bandeko conduite na bango batie bango à part ba bondeli pona bango ba recommander bango na grâce nzambe sikoyo bilamba oyo bino bozoko yaka na mona be fort de ba croix ba tralala wana nyoso euti wapi toloba te euti na mauvaise compréhension peu interprétation il y a je crois Exode 28 bozwi biloko nyonso ya ancienne alliance bobambi yango or biso lelo na nouvelle alliance y a pas un habit spécial tala eta ya batu oyo bokomisi ba évangéliste toya nano na lise manzambi mwasi nini oyo yo Samuel Panzo entre guillemets prophète wa prophète ya butu wa prophète ya banoualer wa prophète ya escroc parce que un vrai prophète de l'Éternel ministère prophétique comme don de Christ na Ephésiens 4:11 eza ba ministère moko baza considéré comme ba père yosko tala de Ghana kabamba na ministère au milukeli prophète okende ko reconnaître mwana mwasi na ministère évangélique bino nyonso ba mama oyo bolataka ba toge ba col pastoral ozane loba koyebisa ngate ozali banda ya maloba na nzambe bo se repentir. Il est grand temps pour vous parce que trompette n'a me sonné te okoyebisa nga frère oyo kaka mongo nzambe nani ayebisi yo ke soki nzambe abengi yo il faut que ma pasteur évangéliste révérend ola ta toge col pastoral wa clouer na Bible ozana couloir te maman révérende répands-toi. Moi je suis docteur en théologie, moi je suis licencié en théologie, maman nzela li febeza kozela yo siko lise manzambi évangéliste vous comprendre quand moi biographie n'a bossé CV il y a Manzambi qui est Manzambi voilà il y a beaucoup de choses à dire toya na deuxième vidéo oyoyo toromona service il y a prière et pas il y a Blaise Manzambi na mission oyo bazalaki nango na Angola na église Cidade il y a David Tolanda ya Mobombo Tozonga juste après. Soit constaté. C'est tout. Au nom de Jésus. Tu vas marcher sur l'or. Tu vas marcher sur le diamant. À partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Pose tes pieds à l'intérieur. De l'argent. Quando terás dinheiro, tu dois donner la dîme. Tu tens que dar o dízimo dans cette église. Nesta igreja. Eu libero a graça. Je libère la grâce. Eu libero a graça. Je libère la grâce. Eu libero a graça. Reçois la grâce. Seigneur, montre-toi, ce que tu es. Palavras. Merci pour tout ce que tu feras dans sa vie. Obrigado por tudo que tu vais fazer na sua vida. Plusieurs personnes ici, ils seront bénis cette année. Eu vejo muita gente aqui nesta igreja serão abençoados este ano. Je vois 14 mariages cette année. Eu vejo 14 casamentos neste ano.
Yandarabosa. Shebo Sakabarabasa Kabo. Je libère ton mariage. Je libère ton casamento. Je libère ton mariage. Je libère ton casamento. Je libère ton mariage. Je libère ton casamento. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré. Seja liberta. Dans le Seigneur, tout outil ensemble Kolanda Yango, c'est triste. Vous comprenez maintenant qui est Manzambi. Si Koyo, à peine, Baouti comme ça est évangéliste. Mbalamoko a commis prophète. N'est pas qu'il qui kuna n'angola, pas qu'il qui le la couple moko, ceux qui prophétique, ceux qui apostolique. Prophète Manzambi. Pourquoi a commis prophète? Parce que a bebani na les grands malheurs. Oyo to bengi na kombo ya faux prophète Samuel Panzu. Oyo Mikole uti koleka a la reconnaître ki bango couple évangélique. Loko la bazar, ba commerçants, ba criminels, ce sont des gens conflictuels. Azalaki na posa siko asale la kidadi na ye. Ba relation nyonso oye abeba na mona batu wana pe ba yoka na lisusu te na Blaise na Lise Manzambe. Loko la pe Blaise na Lise ba timbela kopi ya mbongo balobi yo yen kokuta biso na entreprise na biso toliaka na mokongo ya Yesu na kaza mbongo biso to continuer collaborer na ba pasteur oyo ameki asalela moi ki autorité na ye aza kobosa na ke Manzambi si akoti kindoki ya makashi koleka ye azaleka na posa ya couverture omoni sa na miso abatu ke o reconnaître ye ye wana siko moni na onction kindoki aza na moni ngaza kopumbwe le rôle a bebani pour que Allah kisayo que esengeli siko abetela o likolo ye pe akomi prophète boza ko mata ba ministère le rôle a ba gradin na évité le rôle à sincère à sincère sikoyo c'est triste. Boza ko courir après la titromanie, mais en réalité, les fruits, zéro. Oh, merci Seigneur. Parce que yebisaki biso to koye baba mona bambuma na bango. Bon moni vidéo wana comment Blaise Manzambi azako intimider peuple de Dieu encore. La sorcellerie de son fameux père ezongi lisusu. Yepe lisusu tala ndenge apetiki tatangana. Oui. Et puis nous pouvons boza clarté parce que moi nanzamba solo kindoki aboyako kiko cédé pour ko ningisa été. Batie yo huile wana soki demanzanza tomate wana ko ko kalingata ba wandu soki ba makayabu. Tatanzambi. Kolo Yesu sungabana nayo. Peuple de Dieu bolamka. Tala ba pratique wana zo sala na bassin. Il y aura d'autres personnes ba frère, toi tu as tendance de nier la manifestation de la puissance de Dieu. Non. Mes frères et sœurs, nous croyons et par la grâce de Dieu on l'expérimente. Dieu est capable d'agiter. Il y a des vidéos en ligne. Par la grâce de Dieu, quand j'étais en mission à Brazzaville, il y a eu une sœur qui a posé une question pour contredire, pour douter. N'a parlé à langue. Dieu a confirmé sa parole pendant qu'elle posait sa question. Donc, il a parlé à langue qui était liée. Dans les cas de question merci ma sœur. Je sais bien comment on a eu. Tu peux te dire na biso mabo. Alléluia. Amen. Comment la sœur Eva? Sœur Eva. Zamba pambola yo. On a regretté moqué parce qu'on a eu un retard pour la émission mi balé pesali. Oyo raté to repesa yo ya ofeye. D'accord. Ngana ngai posé question na yebi question qui est na ba émission à liboso. To lobeli die madi. Ba message nyonso ya kala yo na kata d'église nzamba lobi. Yamane zalaki fond
il y a émission Nabiso et tu dénonces qui beaucoup plus. Fille Moko il y a 19 ans, moi il y a Poutino, bah pèse responsabilité à l'église en France. Donc on les a résumé l'émission Nabiso. Et puis tu dénonces qui fait, bah pasteur Union au bazar pour soutenir que moi ça fait que dans le ministère il y a parole. Voilà. Maintenant question là parce que il y a tout na yeba. Oui. Bible est ici biso, l'air Saint-Esprit à kaki. Oui. Bato on va recevoir le Saint-Esprit. Baloba qui diverses langues. Mais ceux qui ont sali constat actuellement il y a la langue moko commun l'église tout et le babango le rababa manina yeba rababa wana est-ce que Natakeli natakitini ni tiki naye kiri ya saida anano kuri disikiri ya rakesa nakuri ya rakesa anano na kiri disikiri ya anano naye kuri ya kesa vai ni kisidi ni nda kisidi ya rakiri naye kiri ya rakesa naye kuri no kisidi ya rakesa Nikiri asana, biotokoli ya kesi, naikiri dikiri ya rana posiri, naikiri na kesi, daita kiri ya da kesiri de na kesi, no te. Tobete Yesu Maboko. Frère, on ne joue pas avec la parole. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur confirme sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous à l'attentif. Je vais vous expliquer clairement ce qui s'est passé maintenant. Soyez attentifs. Conformément à Malbananzam. C'est pour la deuxième fois la présence d'Anganzam a confirmé Malobanaï en Brazzaville. Première fois dans le Bélamote, tout le Bélamote outil pour expérimenter Siko. Question à sœur. À solliciter fond na yango. J'ai compris ça. Alingaki ayeba otolo bakara baba soki ezalaka ya solo to ya lokuta. Avant de poser le fondement biblique, voilà signe palpable. On a apprécié pour attester que parler à langue, il y a Saint-Esprit où il faut bisoto vivre dans la église. Amen. Frère, il y a même dans Internet, faux pasteur, faux frère, et attention. Bientôt, tu vas au nom de Jésus. Je vais poser les fondements. Dieu a confirmé sa parole pendant qu'elle posait sa question. Donc, il a parlé à la langue qui était liée. Donc, c'est pour dire que ce qui nous a dit, na yomo la surprise na before na bisoté. Oya na ba cérémonie aussi minzamba mbala linga sala obandi ko fula micro lokola muntu alingi adiembela na lipapwa avion. Nazoyoka mon pépé. Quelle intimidation! Zofula na micro. Ba technique ni nous a beaucoup intimidé banane. Bra. Parler à langue wana c'est satanique ya manzambe. Quelqu'un me dira ne jugez point. Non, quel ne jugez point. Toi la Bible était tout le monde vit à manzambe. Tout le monde qui nokiwana ya ulisiko awa uili basambele la kayango ba aplika kayango et pas ba malade et ça applique ka malade ignos tout est oui. Non. Si vous manzambi service wana po bomona ke nzamba zate na kati tala bato nyonso bazokwea nzambe a impacté vie na yo libala na yo na libérer grâce manzambi qui es-tu pour libérer une grâce dans la vie d'une personne na libérer grâce mon tatin tout qui paye loba na yeke na cotition milimo mabe boza ba victime na ngola papa diak
na Italie. Kabulalien. Henri Kolembate, tinda lisusu lien na Angola. Bino pe batu boza na Angola. Botala, bino bandini ya sidade, poison moko oyoyo. Prophète na bino David a kotisili bino na kati église. Donc, on tient la bino lelo. Ezalaka na parole oyoyo eza ko produit tristesse na mitema ya batu te ke mutu aleli masumu na ye a se repentir. Yo ba liberaki grâce pa ya tata na yo. Même pas 2 ans bokabwani. Si vous grâce oyo ke ko libérer service oyo sali extrêmement to che Yesu Masia akumisami na nini. Parole nini oyo libéré eloko nini oyo sali emeni batu na repentance et poussi batu pembeni ya Yesu. Kaka ba bêtise oza koloba na papa wana opetiki mafuta ya opesa kadimi na kati église. Bino sambongo boko servir nzambe te. D'ailleurs bo servir nzambe te bo servir ande mapungu na bino na sima kombo ya Yesu. Oh manzambi repens-toi. Repens-toi manzambi. Manzambi repens-toi kanda manzambi zali. Okoki ko régner na taille, na mwasi, na chaîne à télévision, na ba voyage na nyoso zo sala mais un jour Dieu t'appellera au jugement. Amour ya nzambe yango pona yo. Répands-toi. Répands-toi manzambi. Et influence na bino yango batifani nyoso bakomi comment na bino ba référence baza ko courir pona ko imiter bino. Malheur à vous. Bande de sorciers. Bande des occultistes. Nazozela mwasi ya colonel full ou ya na dossier. Sangisa ba manzambi ba tifani ba mukuna ba nyonso lokola ngai les prédicateurs les plus impolis na lobi amen. Bon amité mamabe, c'est remena fungula lisu parenthèse na yo. Yo alisi Jida tangu ateka ki Yesu amona ki amokop après yemko a regretta kit. Na ozela yo. Ndenge Yesu ayebisa ki Jida mon ami, oyo yo ye ko sala ya mo bien. Nazan appelle na yo nyos. Nazo zela influence na yo de quoi tu es capable. Ça sera une opportunité pour nanga maloba na nzambe ko kisama parce que Yesu alobi ba komema bino na ba tribunaux. Ngana no bakanyenga te. Donc naza pena na posa ba kananga po maloba na nzambe ko kisama. Okangisi nga po na nini po na simbi mama bébé. Na sali diffamation au moment où tant autrefois en 2013, 12, 14, naza ko dénoncer Batumsusu, j'étais ton frère bien-aimé. Lélo n'a combien poli. Osa ennemi, il y a les gens de bien n'enga apôtre Paul à lobby. Et n'enga na lobaki na l'émission précédente, bato nyos baza ko soutenir bato mabe ceux qui boza bando quitter, bo sukola bando ki bilamba. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. J'ai des photos, sœur aimée. Je te promets. Je te promets, je connais bien l'influence de ton mari. Il est parmi, voilà, les colonels au bazan accès, oyebi. Maman, ngai soki na kufi, gloire à Dieu. Mais vérité au kufate, tokanga munoropo mubali na yone colonel à FARDC, au moment où tozo mona ba journaliste à mukili o baza ko oser koloba na Kabila o azana armée. Oh non. O peso ko kufi lelo pona combat Congo keli felo. O biso Yesu azo bisa biso que o ya ko bati la bomo inaye. Ko le kayemo ko perdre yango mais o ya ko perdre yango pona nga ya ko récupérer yango. Tu es la bienvenue. Futa o yebisa nga oza na kine mais na o mona bilembo moko te. Nazo tambola kama kolo na ba victoire partout. Sans casque, sans tout. Nazo zela. Wa mutema mabe olini nzambe te sereme. Henri Songer. Mpuku ozoko lia vote CCC oza kofula. Nene tomoni mubala obala. Ya Didier yoko banga te. Totie na se. Nenge bakino balobaka. Parce que le problème est qu'il y a une impolitesse. Na mutema mabe ya mwasi na yo. Jidit. Ya mute sala ki keto bimsa makambwana nyos.
chaque chose a son temps. Bokanisi bobandoko sara batuti wapi. Yesu o akufela biso de kulus bolingo respecter te sikoyo na bino po fandi wana frère wana za impolo alekisi bolingo ba bêtise aboye. Toza ko teya, toza ko dénoncer. Oh non, peuple de Dieu. Tous les canards. Troisième vidéo. Donc pour comprendre que service ya manzambi nzambe na kati azate. Troisième vidéo, tout le monde a les sous intimidation sous wana ce qu'on a lingna éveiller conscience ya bino ba frère na ba sœur na kati ya l'église parler à langue to loba mingi te to landa ba insanité oyoyo elobani wana publiquement ba to pe amen amen Jésus Jésus. J'aimerais vraiment que tu pries. J'aimerais vraiment que tu pries. Bosakatabra, maibro sokota mandabre. Masokotobra, makeriabo sokobra. Hina makanda bro sokobra. Makabro sokoto manabra. Ibraka sokoya bra. Okoko vibre sous la prière. Alléluia. Vibre sous la prière. Ramabro soko mandaraba. Si tu pries en langue, prie en langue. Abro sokobra. Makata bro soko mandelebe. Makobro soko makata. Mabro sobra. Make abro sakabra. Mabro soko braka. Tolandi Yamo, il y aura d'autres frères et sœurs, papa, maman, mes frères Fortune, yoza frères en Christ, comment, okoki, kotika ba bêtise, ane maman, ngate mutuna lobiamo. Et ça, nani na se ma belete na kavote, ba image za wana na internet na porter mutunios. Et puis, tala na kati église wana batu wana nyos wana quelle concentration ya prière. Mutaza koloba ba insanité ba bêtise na lingala. Par la langue ni nyango ezalaka ndenge wana et bino ba interprète pe boza ba ndoki. Tangu ye kuna za kobwaka ba bêtise ne yoka pe interprète Jésus Jésus. Donc on dirait kaka ba musicien o soka bwaki vocal mususa olandisa na banga na CCC. Ba sorcier. Nenge moko na bopola zalaki soki sonika futa te ba bêtise na ya zoko mata. Mon général oniati. Nenge moko pekaka na Didier Mayemba. L'homme à la langue brûlée qui m'a bien kaka. Vous êtes là rien que pour rendre culte aux hommes faillibles. Tala parler à langue. Moi ya pour répéter moi zate boyoki. Tu peux concentrer. Il y a longtemps que tu sabino ba parler langue ya boy oyo ba via batu oyo eza désordre ba Tiffany ba manzambi ba vote ba venture auto uti ko cha bazako envoûter bino. Dindindindindindindindi nazana papa te nazana mama te na yemba yo na monoko sika relebeshe rodobos mama quelle onction oyo na montage na studio bo katate. Quelle intimidation. Il y en a certaines personnes vont me dire, mon frère, toi tu es contre parler la langue. Non. Par la grâce de Dieu, je prie en langue, je parle la langue, mais quand même, il y a des principes. Vous en avez micro, on a essayé de prier parce que Matthieu a pour libérer le message. Il faut que la bâtiment se baille. Quelle intimidation. Non, bah pasteur, tu revoir manière na biso. Tu revoir. Il y a un moment où il y a une confusion. Dans une autre dimension comme ministre de Dieu, il y a une notion de gérer l'onction. Tu peux recevoir, voilà, mais tu gères ton service. Mais où il y a une intimidation. N'a pas bêtise na casse. Il y a une sœur à Luxembourg, ils ont même un frère, pipi. Même pas bêtise, il y a une partie intime. Il y a basi. Nenge tente oya za koloba ya mibali parce que toyoki yango et il y a des bêtises plus pires que oyo tokoti na njili bandeko ezana soi-disant prophète moko na sekuna na quartier 10 babenga ka yimbiku dia mvimpa aza ko sala prière ya délivrance. Oh c'est triste, oye église retard à genoux. Prière et ça la marandeng ni soka liaka ba wandu
ceux qui bamade ce kouyangai bandeko ayebishi olala cha mutu likolo fumula munoko on dirait kaka nenge mutoyo yo lukao asekwisaki afumulaki munoko wana délivrance 5 coups de gaz alingana zawana na lodi amen ya bandeko bokoki seka mais c'est triste tant boza komona babiloko ndenge wana bozonga na Matthieu chapitre 24 Yesu alobi na verset 4 prenez garde que personne ne vous séduise. Tanga verset 24 nyonso yaka na ba épître l'air est grave, la nuit est avancée, le péché est mati. Biso toté la vérité bolingi bisoté. Alors 4e vidéo toujours que l'émission autorité sur tout ça la mode 2 heures ce qui 3 heures problème exacté connexion to bundana et kotaraka mais to kende malembe ti place to suka olembi cha pause kende kayu et roya au continuer. Alors 4e vidéo qu'on a tout le monde appel de fond. Tanga na lobaka na zempoli na lobaka na kosa na makambo. Célestin toi ma vote Mario de pas kenda poto atikala kosala te akutana na vie facile azwa mama bébé o déjà zalana moi ba mikie na ye et puis a bénéficier na ki Mario po bafana na ndaku oyo mobali ya mama bébé penza balaka ye babota na ye bana akufa atika. Vote ndenge boyebi yango que asali ba degré belé akima mwasi na ye. Actuellement, maman est en France, na mwana ayaka pe na Italie, une jolie fille. Sikoyo, na 2014, vote, le rôle azalaki na posa, ba reconnaître ye, des sous ba confirmer pour que ba désordre asala ki image na ye, ezon na les sous malam, a monter scénario moko. Abengisi ba petit nae oyo ya Italie plutôt ya Angola ngoye wana Luciano Bunga oyo bomona wana na porte ya Amer wana ya la jour à ordination mais botala un jour avant ordination en 2014 buzoba oyo esalamaki soki na Sukot ba créaki action évangélique moko wana pona koyiba batu mbongo na kati action évangélique wana bayebi ke samedi to préparer fête na biso un an église bino l'église nyonso lelo bo fêtaka ba une année ba 2 ans ba 3 ans ba 5 ans to yebite soki ezalaka na fondement biblique nini biso to yebi ke église Yesu banda bota yango toza kozela les jours du Seigneur parmi les vénérants oyo kosalama son de la trompette. Tomata tone tomana yesu na likolo mais ya bino loko les entreprises na bino ya mwana bokoma ko fêter ba inane ba 2 ans ba 3 ans. Alors Luciano Bunga ye asali appel de fonds tolanda yango bongo tozonga. Le nombre de connexions donc 50 ça suffit. Il numero che siamo qui, se tu n'as pas, c'est dans un papier. Je sais que tu as déjà fait. Se non ce l'hai, scrivi in un pezzo. Tu n'as pas préparé ça. E non l'hai preparato. Mais je veux que tu m'aides. Ma voglio che tu mi aiuti. Nous allons dire tu viens. Vieni. Non, tu écris ça dans un papier. Scrivi un pezzo di carta. S'il vous plaît, ne soyez pas le dernier. Per favore, non siate ultimi. Ne soyez pas le dernier. Si tu n'as pas écrit, tu écris dans une feuille de papier. Scrivi su un pezzo di carta. Oui, merci. Grazie. Non, ceux qui ont donné, venez me toucher. Tu me touches, tu donnes le tout. Vieni, trasmettimi e salutami per ricevere la grazia. Merci. Grazie. Seulement 50 €. Soltanto 50 Je sais que tu n'as pas programmé ça, il y a ton agenda, il y a des choses à faire. Nella tua agenda hai delle cose da fare. Le moment le plus difficile, Il momento più difficile. de donner c'est quand les choses sont dures. Dare 50 €. Mais Seigneur, tout le monde y a mot clairement. Et puis, bateau yo, baza vraiment digne, basa la théâtre, na ba Caleb, na ba Pomba, na ba Yani Mos. Est-ce que bande ko moni scénario wana ninge salami bien?
abandi appel de fonds yaka na 50 euros atoza na mwana te basi jekara ya Afrique neka na ngoleza la lati ape na Congo koma na papier lobiro ya nango yaka na yebi koza na agenda na yo oza na calcul na yo vote ye moko pa fende ko ya opesa nzoka ni ba yebi bango moko ke lobi fali ba sala ba folie na bango ya louer limousine wana na forme ya amer oyo ya pembe boza komona wana yango moni basala ki appel de fonds wana bandeko bayebi ke lobi to fêter 1 an ba koma boye ezalaki surprise siko appel de fonds oyo esalami Bible lobini ntango loboko moi CPC ya mobali eyebate bato nyonso bamoni vote ya yo opesa 50 euros mama tel 70 euros siko boyebisanga appel de fonds wana Luciano représentant légal ya Peniel na Angola fondement biblique na mwezani soki na lobi koza muyibi jour na boya Luanda otinda bashungura bakalenga babetanga kena finga dio oza muyibi boza miyibi peuple de Dieu ndenge teme na biso ezali ndekola muka keba na bandoki il y a aucun service d'offrande au lelo ko salama na miso ya bato nyonso ba préciser montagne yo pe oya kopesa yeba ya motango opesi osali perte ya mbongo onvwamisi bango epai ya Nzambe lokolo bimi banda ya ba principe biblique libungu ntulu zéro oza na récompense moko te c'est ça la parole Toboy c'est libino bo soutenir œuvre te bo soutenir ba vrai besoin mais dans la discrétion c'est-à-dire dans ba présenter besoin to lingi to tinda bande ko na mission to lingi to somba moi bafle mo eloko moko eza normal to pe par exemple to bande ko baza ko travailler en collège ba ancien to za na po sa fin du mois oyo to laisser bango c'est biblique oyo ya na saki ya loso oye na mwani tout non seulement pasteur je dis bien collège ya ba ancien biso pe bande ko oto te ya vérité soki pe bana na Nzambe pe tote ya bango te ke librement esengeli bayeba ko kabela biso toza pe ko empêcher bango mapamboli mais cependant to réclamer yango te mais to présenter évangile lokola tote ya bato la dîme n'est plus d'actualité bato ba sepela mingi balingi ko kabate mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a des sœurs il y a des papas oyo baza ko comprendre bafandi na ndako me baza ko soutenir œuvre ya Nzambe différemment ko sala ba carton na bana na bango nyonso ko tindela ba orphelin frère zo mo $200 foutela maman akangami na maternité c'est ça la parole yo liaka kaka ba semuli ya minene lokola maman bébé c'est clair c'est biblique hein? Vous voulez des versets Tanga Galate 6 wana en rapport avec biso ba prédicateur ngana osenga yote mais tango tote ya ko maloba na Nzambe ngaka kate place aux ali soki ba te ya ko vraiment maloba na Nzambe tu dois soutenir les prédicateurs c'est biblique Galate 6 yo banda omela ba colloquente sauvage ba pourriture mate ya mamolangi famille na yo kabela ka bango te orphelin kutu bosana yo mbongo na yo ba bien na yo ya yo mwasi na bana na yo tu as un problème Galates 6:10 quand tu as l'opportunité sala ya mona batu nyonso mais mingi na ba frère dans le Seigneur yo zana ba veste belé frère mongo bozani wa église zo mona bien na chaussure chemise amalonga te oui c'est ya frère Nzamba osala wa mutema mabe wa race ya ba vote na kani parenthèse c'est ça l'évangile si on changer te italio alléluia au boy koloba amen italio menga na lobi amen parce que c'est la parole alors tu comprends yango escroquerie ya ba miyibi wana Luciano abetaki appel de fonds sikoyo tolanda somo
Tombele Souka Bisano, ceux qui Souka Makamo, ceux qui Souka Bisano, 5e vidéo. Il y a Yémé, les grands Mario, l'homme qui mange les boules de semoule plus que Modéro en Italie. Célestin Chouama vote. Total cérémonie. Il y a ordination. Mais avant de balancer vidéo, Botala une photo. Maboko. Il y a apôtre Oyoyo Dianfui là. Oyoyo église chrétienne apostolique. T'as la photo dans Maboko na ya Utali Canada. Et ça par hasard. Point d'interrogation. Mais autant la barrasse à Bataboui Bazangi qui nous quitté. Yo lo banu ne jugé point mais ngai na compter azan no noki. Tolanda vidéo bande. Ordination, mais avant de développer ordination, tous on a une photo oyoyo. Au moins, il appelle des fonds où Salama qui parle Luciano Bunga. Vendredi, un jour avant ordination, t'as ce qu'on bon au bazouaki, n'a pas appel des fonds sous basala banda kala, bangoana, na limousine ou bomoni ya amer ou ya pembe, balati pembe pembe. Sikoyo. Vote azalaka piéton na poto azana mutukate parce que a manipulera ba fidèle ya kozwa ngai kende botika ngai DHL ka bandinyanga ni baloba te bamama balobeze bele bakiti na mutuka wana o location nango bandeko bazana Italie bayebisinga ke ils ont nagé dans les 1000 à 1500 euros. Baloué yango okotambola na mutuka ba fidèle normal te bandeko bayebi baoya ko fêter un an église ba komi na kati église boy o ndenge bomoni na ba vidéo wana e komi toje bima balatisa vote au confirmation ya ministère. Oh siko yo tout ce temps oh ya o chaba désordre ozongso sala boy donc bandoki occultiste wana oya uti Canada na kombo ya Diafui là soki Diafui là ya église apostolique yende mutu ayaki wana ensemble na muyibi oyo Luciano utaki angola ayaki ko yiba peuple de Dieu mbongo bangwana bayaki ko décorer cérémonie siko tala ko kitana bango Emenea, boyebi Emenea Maradona, Maranatha olimwe lokola mungwa na supu ya madeshu oyaki na plus clair télévision olobake ma sœur Joël frère Wana nyoso alobi ce n'est rien d'autre que du mensonge yo mto yaki na vérité sala mula ba droit de réponse. Au fanda ki na yo ozo sala maramu na yo wana na âge na yo tata mugimande wana vote a manipuler oya o répondre nga na spécialité parfois so boko ka kolonga ngate c'est parce que nga na batami na nga na sima ya vérité mais bino ndi bomona ka passe pour boluka ka ba tourner ndeni ya bokosa. Est-ce que nous avons dénoncé Bino na oluka ba midi à 14h
vote criminel. Ayena bamate ya moko ya lukuta fête de tabernacle. Nakati église eza na place nini. Dans la cérémonie à ordination, et na ba photo oh nyonso bomona ma bébé azalaka ka pembeni. Ma bébé soko la ni gloire wana yango komema ona lifelo. Grand frère na yo banda boyebisa o banda kala ke vote za Mario. Lelo siko mutundi nzabimi na kini a dénoncer o komi koyoka ka sonité. Ya mwana Henri ba komi ko se liguer na ba aimer pour que ba kangangai ba bomangai. Gloire à Dieu. Tala sikoyo ba pratique ya boye frère na ngai sœur na ngai yo ozolanda. Eza conforme na maloba na Nzambe. Nini lisusu tolo babande kobola muka. Tala fi oyoyo. Yende ndenga lati soki silime ndengwana atele makaliboso. Ye mutazalaka interprète ya vote. Tala mwana oyo alataki ba file yende mutu ba utaki ko sente. Chante na église ya vote. Ataku tu poto yango. Donc bino poto bo passage oza ko loba que les femmes s'habillent décemment et za raté. Église ya vote eza cimetière, centre culturel. Oyo yo ke mama mwana na yo ayaki vierge akobima de vierge lokola ba chele ya bon marché. Olo ba frère oyo penza za ba propos makasi on dirait mutabongola mutema te. Yo mutabongola mutema fanda la vérité okanga po peut-être ozala na no victime te. Soki boyebi ba souffrance oyo yo ba vote baza ko sali sabatu. Ne bolinge boloba te. Yo mutabongola mutema ozana langage ya malamu. Qu'est-ce que tu fais pour l'évangile? Otei déjà combien d'entourage na yo? Soko ozana grâce enseignement olinga pe na enseigner le rôle yo. Yaka yebisanga ke frère on a sali eza libanda ba fondement biblique parce que pour na yo évangile eza boboto bondeko catholique ya mwana ba ome mabino na idolâtrie. Troisième personnalité ya Vatican ye wana bakangie pona nini pona pédophilie. Tala apparence ya piété bayaka nango biso lati moi chaînette problème. Olati pantalon jean problème mais ba o bazo ya na apparence ya piété baza ko bebisa bana bolobate vote akoma yemoko parent yemoko pasteur jeune au sainté frère moko yemoko ba yena ma bébé patiki tolo na yo wana na ba kashikere na ya la tawane kanga pe poitrine bien te kwikili ba kei fête. Bandeko, mingi ya bolobezali, ya kopamela, mais par la grâce de Dieu, bango baza ba échantillon, oyo yo total ici bino ete, Jésus-Christ revient bientôt. Soki osambelaka na église Peniel Bima, osambelaka na église ya David, soki Sidad na Angola Bima, osambelaka na montagne de prière, et pas ya Samuel Panzu Azan Noaler Bima Osambe laka epai ya Manzambi Liz na Blaise Bima na pasteur na yo natangi kombo te soko moni aza mutaba pratique oh ma sœur Keba retire-toi pour que o sauver âme na yo et tango ozana kati assemblée moko oyo yo vérité za prêcher boza ko tambola na crainte ya Nzambe persévérer. Marcher dans la sanctification par erreur, par accident, par faiblesse. Yanzoto, tu peux tomber dans un péché. Mais je t'en supplie, mon frère, ma soeur, relève-toi. Humilie-toi devant la croix de Jésus. Il est fidèle pour te pardonner, pour te purifier. Ça ne sert à rien. Il y a kotambola na orgueil, il y a gagner biloko nyonso ya mokili oyo soki na suka au perdre biloko au perdre o ezali vie essentielle. Mingi ya ba pasteur o boza komona lokola balukau banchwama baluciano badidie fualu mwasoki dia fuila ndoki wana ye kosala ordination bakankenza bamukuna badeni lesi
ba aventurier nyonso auto dénonçaka ba voici l'homme ba mukuna ba bomu la mitema te parce que baza frapper l'esprit également mingi kati na bango. Alors yo yeba yango ke ezana mukolo moko ko rendre compte devant Nzambe na yo. En tout cas bino ba obolingi Yesu Masia bozana église ya Peniel bobima. Bino ba oyo bolingaki kokende bokende te Peniel eza cimetière. Bino ba obotikali boza conscient ya état na bino bo finir na enfer. Nini o ngana zana ngona sambu sa vote par sentiment, qu'est-ce que je vais gagner? Ngasi na koma Italie, mais si on le fait, c'est d'abord responsabilité au epesamele biso na défense ya évangile et puis deuxièmement amour oyoyo tozana yango na se ya œuvre ya croix Yesu asalaki oya manifesta amour koleka biso nyonso pour que bozala sauver. Oyo azana mato ya boyoka ayoka oyo azana motema ya kondima andima oyo pe azana motema mabe ya koboya